L'autre est le sujet pour les grands sapeurs du Koson Motima. Tout ma copie sur un arrêt d'idéologie. Sur la chemin d'un année, nous voit. C'est bien gros dans un année, nous voit. Donc, du Koson Motima. Donc, les grands sapeurs. Donc, Koson Motima. Bonjour, du Koson Motima. Bonjour. C'était ma race pour mon ayo. Banakini Bangoana. Donc, tu es de fait, c'est toujours. Par rapport à l'émission de Saïd Iboso. Peleli makasi avec toujours toujours dans les sous na pendant des émissions encore les toujours mis sur la SAP tu connais motivement pays de non l'émission de ça la wana parce que le big match va déclarer tout comment c'est fait que non besoin de ba le nez na bien pour na nini à peut-être c'est permis beaucoup plus pour na papa griffe na collègue na bino non éviter ce que par rapport à mon temps qui combat papa griffe na katu papa griffe azalaka souda papa komona papa griffe komona Basile Fumumba ex-femme va ebembi ya derdimana na Rwanda aza saper te nga na ebelelaka saper te yaza toro yazwa sapwa papa yaza toro peti na nga Rachidi aleki ye peti na nga Rachidi aleki ye musika aleki musika po mena ndima Rachidi ozwa trophée ya SAP ozongo depuis année nini depuis 2009 moto azalaka kin Kester emene ya moto apesanga trophée Kester na vie bose alaka Zakaria alaka honorable Zakaria azalaka comme journaliste bango moto apesanga trophée wana donc namo bozolanda les frères collègues bozolanda Chikosen Motima donc des fois j'ai trophée depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui Motima a fait un trophée à ZT pour d'abord télé à ZT na tchaka kutu titre en wanje na Kinshasa na mona mututé oya ko gagner nga zu titre na na mona mututé tilelo na mona mututé oye bisanga kingandi na poto na mona sa perte so yo siko message les années pour na ba saper monde pour adapter la poto awa ngandi malanga mututé je m'en mututé mais j'espère que nos collègues na yo bazali ba biso de déclarer comment c'est fait Chikosen Motima azoboya mundoko Djonzongo azoboya Djonzongo na ndenge nini asalini la éternel Djonzongo aza sa perte vous comprendre ngana gagner kini mobimba Kim Mumba Brazzaville Kinshasa ngam na gagné bango Léopard ngam na sali Léopard eloko ezate ba petit na nga sisimanto ba ebi ba vie na ngai nini kuto Jansi Mouche aebi Jansi Mouche bango nyonso kipelekese aebi petit na ngai Rachidi aebi masolo keba lataka bilamba bana basi Chikosen Motima donc leader de la Léopard de la SAP. Yo na ba relax. Hello. Na ba relax. No bi bo mo na pe la pièce musoko. Yo na ba relax talanga. Sois chez. Sois moka munene. Nexta winga mabe. Donc elle habite ce qui le message à soukani aux anango pona message à soukana nango yo. Là ta sou bilamba bana basité. Voilà non ça perte. Keba. Donc ma soleza roinda kala dega ba pièce ndela leli on sait pas comment donc on dit que madame Blonde presse au monde de délai donc papa Ibrahim ebela ba mbote salaka ka yo mama na ngai mama Charlotte pondu wana mère lambango kitoko toko ya tokolia pondu wana émission pesa tango donc maman pesa vit toujours avec les grands sapeurs aboya bi mutaleki azaki au nombre de Paris bon nombre de Paris tu quand même nombre de Paris na bi ka ninja ya saper te keba wa ninja zonga samba donc plaisir trop